Communication na Lingala, votre premier magazine d'actualité bascule en 3.0. Étant donné que la tendance actuelle du marketing place l'humain au centre de tout intérêt, tout se fera désormais à votre intérêt. Le magazine vous sera présenté par les lions de la communication en RDC. Communication na Lingala, le choix de l'innovation et progrès à travers le média. Encore, le magazine vous sera présenté par les lions de la communication en RDC. Samedi elamu na mabota na bino bisika bozuli baku ya kolanda CNL ya mokola lelo kimia ya nzambe eumela bisika nyonso bozuli baku ya kolanda biso tika toyebisa bino ke président ya CENI asololaki na opposition signataire ya accord ya le 18 octobre 2016 bozo ba détail na reportage oyo. Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle azali ko poursuivre concertation na ba parti politique concernant processus électoral lié à la machine à voter. Yango lobby 2 mars 2018 ayambaki opposition signataire ya accord ya Union africaine, délégation conduite na Jean-Lucien Boussa ba échanger ki na président ya CENI Corneille Nangaa patiemment bayokaki président ya CENI Dengue a expliqué ki ba étape déjà oyo CENI a réalisé na processus électoral oyo ezali en cours. Na même fil d'idée, balobela ki pona o etali loi électorale oyo ye na ba innovation esika loko la machine à voter. Opposition signataire ya le 18 octobre 2016 basenga ki se eloko moko na président CENI a organisé l'élection oyo kozala crédible, transparente pe apaisée. En plus, basengi na population congolaise va se laisser faire et surtout va se laisser manipuler na acteurs politiques ou yo bazwe la bango ba distraction ezangatina va se concentrer na processus électoral pour l'élection ezali prévu kaka ndenge ezali na calendrier le 23 octobre 2018. Nyonso elekaki kitoko makasi eza normal ekeyo. Oui. Ba cadre ya SNEL ba bénéficier ki bongo na logement et pesama ki bongo et pas ya DG na bango Jean Bosco Kayombo et les kanaki ndenge nini bozo ba détail na reportage signé Fils Mani na Edernubi. Mokolo ya lobi vendredi 2 mars 2018 indaki mabe ezalaki mokolo ya esengo pona ba agent pe ba cadre ya Société nationale d'électricité SNEL na Mukuse pour directeur général ya SNEL Jean Bosco Kayombo akitaki na concession Musée Laurent Désiré Kabila na cité ya SNEL na Mbudi kuna na commune ya Monga Fula esika nini akendaki kosala remise symbolique ya bakle na 10 agents oyo ba bénéficier na bandako oyo SNEL atongi na cité na ye bayambaki DG Kitoko après échange tangu azwaki maloba directeur général ya SNEL Jean Bosco Kayombo atalisaki na ba bénéficiaire règlement d'ordre intérieur lolenge nini sengeli babatela bandako oyo pe ba entretenir cité ya SNEL Kitoko. Loko la tozali na mois de mars, mois de la femme, nde babengaki Madame Georgine Sikou o azali bongo secrétaire pe cadre na SNEL nde aya kozwa ba clé pour na symbole ya ba bénéficiaire nyonso. Esukisama lisusu na visite ya ndaku bakotaki bino moko botala bijou ya boye cadeau oyo SNEL azali ko pesa ba agent na ye na micro ya SNEL DG ya SNEL Jean Bosco Kayombo asalaki communication oyo na lopoto. Vous rappellerez que au mois d'octobre dernier, j'étais passé ici pour visiter ce site et voir où est-ce qu'on en était avec l'évolution des maisons, des 40 maisons qui restaient à être livrées. Et on avait reçu la promesse qu'on nous les donnera bientôt. Et je suis heureux d'annoncer que nous avons finalement reçu le premier lot de 40 qui est resté, le premier lot des 10 premières maisons. Et ça va continuer jusqu'au mois d'avril. Nous aurons livré toutes les 40 maisons. La politique sociale de la SNEL c'est une entreprise où beaucoup d'agents ont fait leur carrière. Il est normal qu'ils partent
de cette société avec un souvenir. Et je crois que le meilleur souvenir qu'un agent peut avoir, c'est d'avoir pu avoir une maison où il peut rester avec toute sa famille. Ba bénéficiaire pe bazangaki maloba te na esengo na mitema ba communiquaki boye. Je suis vraiment très émue, très heureuse vraiment de recevoir ce merveilleux cadeau que la SNEL me donne. C'est vraiment une très bonne chose. Je veux remercier les autorités de la SNEL. En tout cas, c'est une grande journée pour moi. Cette situation qui vient nous arriver, on l'a attendue il y a plusieurs années, plusieurs mois. Et grâce à l'effort fourni par notre directeur général actuel, qui s'est investi pour que nous puissions arriver à réceptionner nos villas, nos maisons. En tout cas, c'était une grande journée pour nous. Politique sociale, il y a pour attribuer ma maison à crédit et continuer. De façon comme on est une certaine génération et nous sommes en train de partir. Donc, la génération peut y avoir 6 cas, au bout d'un certain temps, on a capacité ou possibilité de bénéficier d'un crédit maison parce que ça peut stabiliser, peut motiver les gens pendant la carrière. Société nationale d'électricité SNEL en sigle, hormis batache azali nango yako électrifier République démocratique du Congo mobimba kasi balobi que jamais bakotikala kosundola social ya bajan bakobunda pona toujours bajan bazala kitoko bazala loger malamu balia malamu ezali détermination pe décision ya comité de gestion boyende ezalaka bajan balobi boumela kejo. Cabinet Ariel Optique azali kosala opération ya cataracte ofele bozo ba détail na élément oyo. Cabinet d'ophtalmologie Ariel Optique oyo ya docteur Dieudonné Ngoy, spécialiste en rétine chirurgicale azali kosala ba opération ya rétine pe ya cataracte ofele awa na Kinshasa. Tango na silisi formation ya rétine na sala qui on a poto tant on a silisi yango et puis na kanisi et puis cabinet nanga ekokisi 20 ans d'existence yango na mi lobby bon avec ces deux événements est-ce que na koko ça les loko moko te pona ngai pona mboka na ngai yango na idée wana yela kinga na bi na sala yango gratuitement. Pour nani na lobby gratuitement, ezali parce que ngai na tangi na mboka oyo gratuitement. Na bandi école primaire, secondaire, université gratuitement. Ba ndo pesa nga ba uniforme, ba cahier, ba pesa ngai ba bourse. Yango nga pesa ko na lobby ngai pe na pesa. Ezali ngai moko nde na zo sala yango. Cabinet na ngai. Et puis natuni baninga o bandimaka mosala oyo tozali kosala baninga mosusu basepeli na likanisi wana basalisi nga na bamoyen na bango pour journée yango eleka na malamu. Donc ils ont principalement mon cabinet et appui ya baninga mosusu. Fondation nanga epe ezali wana o babengaka voyons tous ne peut contribuer pour la organisation de la journée. À partir du 5 mars jusqu'au 10 mars, donc semaine il y a du 5 au 10, nous tokosala yango awa na cabinet na biso. Et puis ba consultation tozolinga ko tozosala to bandi ko sala ba consultation ezalaka tous les mercredis na tous les samedis. Donc to bandaka na 8h à 16h. Donc, bato oyo bazali na ba pasi wana. Bakoki koya to sali bango examen ya liboso po tokoka kopona ba oyo toko opérer. Ariel Optique a rassuré ba opération misusu ya misu ekosala makaka à l'étranger te mais osalama awa na Kinshasa na cabinet Ariel Optique d'une manière permanente. Concernant cataracte, concernant rétine,
pona koloba ekende moto akende na poto pona yango akende na to na Afrique du Sud to na Inde ezali susutina te biloko wana pona bapasi wana tokoki kosala tozali kosala yango epa na biso et donc kokanisa pona kokende na étranger wana il faut bandeko na biso balongola yango na mutu na bango tozali kosala yango sur place. Rendez-vous ezwami pour na consultation chaque mercredi et samedi na Ariel Optique puis opération Yofele ya Misu et kosalama du 5 au 10 mars 2018 na Kinshasa awa. Village de la femme efongwami mokola lelo na Pullman Grand Hotel esika bandeko ya loya pe onga bache stand na bango ekoyinda mabe du 3 au 4 mars au tozali na yango beta tour kuna omona biloko ya qualité bozo ba détail na reportage ko. Eyindaki mabe mokola lelo samedi 3 mars 2018 na Pullman Grand Hotel ya Kinshasa na commune ya Gombe esika nini bandeko ya onga pe loya bazalaki wana pona ko accompagner mobange événement na kombo village des femmes na mupanzi ya loya bana pe mikolo bazalaki ko sepela na jeu ya panier et ezalaki somo otie panier ozui boîte moko ya loya kaka ndenge bozali komona miliki ya ba champion et bongo côté onga ba Jean bazalaki wana pona ko expliquer ndenge nini okoki kosalela onga et salama ndenge nini et surtout ndenge ezali produit international et sengeli boye ba que Cube et changea déjà combo Cube et koma onga ministre ya genre famille et enfant a supportaki te koyoka na musika ayaki na ko visiter stand ya onga pour révolution culinaire et quota partout. Bon eza malamu eza miliki moko ya malamu na melaka na ndako na bana eza miliki ya malamu pour na santé. Loya avec Loya jamais na pola. Ouais, jamais na pola. ezali ba produit ya ko consommer libota mobimba to mela miliki loya miliki ya ba champion et pesaka énergie makasi et surtout bana bakokola na nzoto ya kitoko et bongo pona makusa ko banga na yo lisusu te mama solution ya ba sauce na yo ezwami na Cube onga suka na Cube keyo na localité Sikotra na commune ya Ntsele bazali na difficulté ya mai bozo ba détail na reportage oyo. Na quartier local Sikotra moko ya ba quartier kuna na commune ya Ntsele koka mwati lelo régie des eaux atikala kokotela bango ata pompe moko te depuis quartier oyo existaka population ya côté oyo bato kaka mai kaka na pompe oyo ONG moko esalela bango po e permetaka bango bazwa kata mai ya pasi pe mawezali ke bajour mususu mai yango ekendaka kokamwa neti lelo depuis tongo ata litanga moko ya mai ezali kobima te botala babido oyo bache yango neti ka ba échantillon ya pamba tala bakonzi ya régie des eaux l'eau c'est la vie esengeli na bino bokotisa mai na quartier lokali po situation oyo ezwi mikolo ebele soki bocheli bango mai ekozala bien makasi ekeyo. Oui. Na commune ya Mongafula na quartier Mama Emo bazali na difficulté ya courant bozo ba détail na reportage. Population oyo ba vivaka na quartier Mama Emo kuna na commune ya Mongafula précisément na Malweka bazali kolela butu pe moi na o etali courant ya SNEL. Awa na quartier oyo bino moko botala ndenge ba câble ya courant ezali désordre on dirait kutu ba toile d'araignée mal placé na ndenge moko akosakana te yango pe ezali parmi ba problème oyo ezali kosala ke courant ezala malonga te cabine oyo bozali komona yango kutu balobi ekoma esthétique ya podium. Imaginez depuis batie yango na époque ya deuxième république ti lelo ekoka lisusu ko supporter charge te pour population pe bakoma ebele kotoyo courant ekoma mapapa makasi population bazali kolela butu pe moi pasi pe mawa pona komona mwenda kopela na micro ya CNL yoka communication esalemi.
tozalaka na problème ya courant toza bacongélateur barechaud tolambaka te bayaka na bango bakotia bayaka te siko biso tozala mposa nde bakotia mpo tosepela lumière ezala bakulu na baleki babomba na sa banzete courant eza te tozalaka na kabine moko ya alimentaire koto eza ya nani na kabine ya maloge mais cabine tout comme ba maison est multiplié ba passé se multiplié ba pareil multiplié tout ça sous na électricité pena société courant ya ba 0 heure 1 heure au plus tard 4 heures courant za société mais cabine oyo ba tongiango depuis ba 90 jusque là transfert ya te ba agence ner ba ya ba filma ba sala non surtout photos au courant jusqu'à la solution exacte koto nde toza boye donc courant pena ezalaka te toza bena chef de l'état asunga biso pena koto yo donc il bakuluna banini donc koto tu as dérangé na bakuluna po mine des alagate koto tu as dérangé na bakuluna po courant des alagate ni des alagate tu as besoin chef de l'état sunga biso pena en tout cas courant ninge awa pena to kana courant te bakonza SNEL bomoni pe boyoki souci ya population ya quartier Mama Yembo yango balobi lokola mikolo oyo bozali kosala réforme na oyo etali SNEL na ville province ya Kinshasa botalela bango na situation ya bakable pe ya cabine oyo après tout quartier ezali munene soki bochata 2 cabines to pe 3 ekozala malamu yeko alimenter kitoko imaginez la quartier munene boye na cabine ya courant mukibwe baosuka neni ekeyo oui. Avenir Révolution ezali na état de délabrement très avancé bozo ba détail na reportage oyo. Avenue Révolution ezali parmi ba routes principales oyo memaka population ya quartier Kimbwala na commune ya Monga Fula ti kokoma centre ya Don Bosco kasi ya kokamo ezali ke avenue e bebi makasi mabulu potopoto nzela e katana awa kutu mituka ya sele karate kote pona koleka normal il faut kaka ba jeep po soki omekika ko yala mutuka se okolelebele ekopalola maponzela e katana kutu na tiyo ya régie de sobozali komona yango kutu etikala moisin pe katana population babele na bakonza mboka bazela 5 chantiers bakanisa kinzele kobonga waya voire même na révolution de la modernité neti ndenge eye ekeipe eloko moko te mapapa nzela e bebi oyo ezali normal te na micro ya CNL yoka communication esalemi. En tout cas pour moi to senga na gouvernement so bena état ya la biso to mona baninga na biso pena o to mona banzela to yibaka ezalaka ba mabulu na tanga kala to mona ngo ça va omoni nzela oyo boeti o mata pena okomati likolo kuna na centre moko eza kuna Don Bosco centre wana e formé ba jeune garçon ebele to za ba menuiserie to za ba maçonnerie ba mécanicien baza wana mais ba jeune ngo bango nyonso bautaka ba côté oyo boye ba mataka tiboye mais ba condition ba nzela yango mabe ba silizo salema awa dernièrement to kufela 3 personnes ba laleke bembe awa camion moto zo kita grand car zo mata bon moi nzela ka mutazo ki maleka nzela bien ale moi accident et c'est ma 3 personnes ba lala wana na maman moko akufa na ke soki ndeko kokonzo kuna place wana maman na lala pene ba ni place wana akufa nzela oyo etumisa biso trop ya mingi soko tata mama bununge salemawa hôtel pe sous tu as régi des eaux munene nango ezalawa de soki le peut tu etobo ki sade sa pena maman ne sandi koto papa bugumesi ya commune ya Monga Fula ba usager oyo balekaka na route révolution balobi kobwaka ta mabanga ya pamba awa na tanda po kotia espoir na gouvernement provincial on dirait ko umela eloko moko te ko salima nzela oyo soki bobongisi yango bien mituka pe koki kokota awa esali que quartier pe ezala développé tala ndenge ezali négligé et normal ten ekeyo oui soki boyoki elakisaka ke tokomi na suka ya présentation ya CNL ya samedi ya lelo oyo ngai Jeje Mbuyamba nazaki nesengo ya koprésenter yango pona bino merci pour na fidélité confiance pe attachement au bozaki kolemba te kopesa na grande équipe ya CNL tika topesa mbote na le pasteur Mathieu Kambanda ya état civil ya maison communale ya Kasavubu alela CNL oyo wapi biso pe na CNL to lela ye oyo wapi po yende na ba cérémonie nyonso ya mariage civil oyo ba agent CNL babalaka azalaka wana pona ko agrémenter CNL ki toko yo wapi mafuto yo wapi ngana bino tokutema mokola lobby na même plaisir na cadre ya rétro CNL wow ekeyo oui